esalinga bien Alain Vizor azobetisa ngai na Albalade na 2019. Concert à l'équipe bien ma case. Va bêta va posa mais j'y crois à fin. Donc à où mais la venda zanga orgueil. Alors le roi n'a Alain Vizor, on a soulé Alain Vizor, on a promis ça, on a la chance de voir mon yoso. Il y a un moment que tu sais, ma rambo, tu m'as dit ça, donc grâce à la vie sur les deux ans. Musique ya lelo ekoma ko beta ba ba sepela. Je dois pouvoir le long la parole à tout bas d'accord. Donc c'est nécessaire venir à moi là. Au premier fois mettre la sauce. Matin 7-7. Elle a parlé alors, Ming va passer la bacal, Ming va passer la beaucoup bonne musique, leader ya solo ya Angola, la musique congolaise. Voilà la fierté dans les agitons du Tsaga. Le 31 ya mois kaka oyo afan nanga tout bolandanga vraiment na Monique. Na bo Monique lelo ndenge je leki. C'est que na Monique na ko bakisa su koling. Sisi. Voilà balaka oye. Balaka oye. Balaka c'est Paris. Ça tambolera toujours dans bateau théâtre donc il y a un de la compétition est bien donc l'idée chez toi qui t'a cadeau à sopé sa magambu na Luanda donc il va bien ça mingi pene ya muto à sopé sa magambu voilà vraiment concert ça tombé vraiment palaka tombé à tomber bino mo ba journaliste bomoni Azamutu oyo alongola ngai souci on a zala nango parce que nga zala mutu fallait effectuer ba déplacement na genetique il pona tala wera do azamutu mo alongola ngai moi image wana do na mona wera et pas na ye
angolaultimaora.com ya ingénieur bravo balobi deux fois te do yenenga zawana boko fanda pena bo information bo zela mais déjà mi komeleli pardon si tona to monango te hein ingénieur bravo batika yo balobi intellectuel ya tanga donc ozana na deux boutons mais deux boutons monanité na image donc comme ça ba boga ba belle fille de information na source sire de yé pour vos informations vous allez voir télé réalité bato to États-Unis bato Europe bato monde ati botala yango yo sito yo ngai pardon si t'abonne to monate vous comprenez il y en a ça ba ko ba site musu botika biso pardon ba site belé bo sokola te bolinga maité ba sokola kate mwana sokola kate ascour. Bonsoir, bonjour, chers internautes, pour tout ce qui est vraiment branché sur notre chaîne YouTube Angola Ultima Hora, votre émission Vamos Fala, émission Tolobela, émission Conseil les 10, Awa Rabokasite, Alain Visor, au monde chez Mathieu Awa. Dans un espace, il y a Mathieu, il y a Biso Kada, Mathieu, donc Toye Awa, Nabokasite, Biso Mokote, et ça Alain Visor, Babi Boss, Alain Visor, yenyem tasali ke équipe mobimba ya Angola Ultima Hora ekita awa na Mathieu pour la concert ndenge nini de na biso J3 leader na biso ya Petrangol akiti pena palaka pona koya ko savourer pour mona ndenge nini musala ya J3 ye mingi asaka interprétation mingi wera sonne awa pena ba so balobi wera sonne total rato mona mamoro J3 parce que tanga beta kabanza ba wera sonne o kasalokola sur place. Merci mingi na ba obalinga biso babi ba vacancier ba vacancieur ba meilleur venabino yango to pesi bino ba cadeau ya kitoko toujours avec Alain Visor alobi te na rotika bo boete avant ba fête comme boyoka déjà ba goût ndenge nini awa na Mathieu ezo salema makambo ezo salema mingi cheveux kada na Mathieu bolanda. Tout juste après, Torozo Mabola Davota Nengeni, J3 à Sobeta. Merci.
Zembela attaqué bango na ebité soko angi attaqué banani to solane mo mukie pour makambo oyo niveau et comédie d'argent yango to sola mukie na Zembela bono Zembela ouais bono ite ça vous dit ouais sauce ko ben na moni présence non awa par rapport na moni na base ya Alain Visor boye pona ouais biso za le rôle nga za le rôle manager donc toi yi awa mi sa sali mo l'organisation na ye abenga biso na sens que obet sama concert parce que na sali bex ba démarche nyonso ne mo ramener les abou donc le manager réagit toi non il y a Alain Visor que tu peux dire à Chit toi tant on va à Abin Zembela a passer na petit na concert et ça la rata moi bien bon la rande ni J3 la petit na biso ti Petrangol ayo donc on va ba sida mais ti na Petrangol to la ba c'est un Petrangol tant que big yem de J comme ta benga ngai na la posa na bima ne za tout la monique na nenga jene kindela on a solisa bato ba rosalie ba kamune za la alors le roi na Alain Visor na solena Alain Visor te promesate na la charge de mamunyoso ya ko mona ke to sai makambo ti mona za boidon grâce na biso to za wana merci beaucoup ni bambote ta ndenga za na 2 ou 3 personnes bon bambote na pesa na Alisa Nunungu na pesa Alain Visor na pesa na Gilson Biabanga na pesa na mère na nga Mamado donc c'est ça merci beaucoup merci Zembela attaqué bango balobi azaye mokote betele maboko bononi Serge Blanchard. merci papa na moni présence na yo awa na concert ya J3 aux camarades de connaissance de Karoye Noka. Je vais directement répondre que moi je suis J3phone Oningela Sakeno Moutou a soutenu la J3 donc Naza rempli vraiment la J3 folie les sentiments qui poussent quelqu'un à aimer la musique de J3 donc tous à la vraiment franc oh le tomoni là nous tomons moi donc Naza vraiment Moutou na lingaka et musique n'est ma casse la sepeli na événement lelo donc vraiment peut-être moi le mobile moto soutenir Moutou na biso pour ça numéro 1 ça même hier voilà merci un mot de la fin, un mot pour J3 temps en temps dans le but. On a ça quand même, ça tient pas conseil moi que ça. Ouais, mot de la fin dans les gosses là que Azamutu oyo alongola ngai souci on a zala nango parce que na zala mutu fallait effectuer ba déplacement na genetique qui pour natala wera. Do Azamutu mo alongola ngai moi image wana do na mona wera et pas na ye. Do na sepel de na makas. Merci beaucoup. Na yo yanda ko, ali masake.
Est-ce que c'est quelque bien? Lisonga ya banganga basakana kiko na bala Nako nazalaka elenge na boyaka libala Marisha selisuma ya mimi etinga mizoto nanga Yotete elati osakete olatile kutu Bayana mukama ya mali Nako suma nako
bozolanda ndenge nini concert ya J3 babi leader moko ototika na interprétaka mingi wera solo ntango ozoyoka ozokasa lokola maison mère moto ezobeta toza na arc a cd ye baza parmi bato oyo bazosoutenir ko mpe parmi bato oyo baye concert ya J3 merci pena nde opesinga parole bon nga na toi oloba te bref Toé Palanka, J3 leader, a reprouvé encore de quoi il est capable de Palanka. Ici qui a l'élo, et comment il faut mettre la tuba là. J3 prouvé l'élo na Palanka, va d'accord. Donc, c'est nécessaire de venir à moi là. Toi, le béatin, le bateau, mais biso, toi, va bureau, tu soutiens J3 partout, toi là. Comment on peut bien. Donc, bref. Il est le poteau prouvé de quoi J3 capable de la Palanka. Le 31 bon on a vu sur la Monique, au monde la souma Mwasika, musique qui est musique qui a son, musique qui n'aime que ça la radon, Kolobaloba toi la Tinato. Il y a bêti le lot le 31 avec la Monique. Il y a bêti le lot le 31 la Monique, je ça la bien va tout la Monique qui va sentir musique à solo. J3 bête interprétation après la Zembona et Momo. Wa betaka mais mingi interprétation pour na ndenga Luanda léger tambolaka boya bomona musique ya solo na sopeli ingénieur Tigo Boafo ya ebi mutubanga depuis des vocaux na sopeli fort. Merci beaucoup tous après baninga mususu. Merci beaucoup de partout bozolanda biso ndenge nini musala ezosalema. Bonne nuit maman. Namoni au combien de tours au sali na podium, namoni concert à l'élo et c'est pas ça qui ont mis. En tout cas, concert à l'élo, J3 Gitsaka c'est le Sarah Mitema Bag. Donc J3 Gitsaka, il y a une makam. Pour première fois mettre la place Mathieu 7-7, elle a parlé alors, Ming va passer la bacal, Ming va passer la beaucoup de bonne musique, leader et solo et Angola. La musique congolaise, face à la fierté de J3 Gitsaka. Alors, on a aucun matin pour la monnaie plein oyo, ne va les lier, ne va se payer. Et comme ça a été payé, les journalistes ont porté le colère de la caméra de Mounene, Bazala Simaya TV au Baouta la Bisso. Alors, comme on a raté pour J3, on met ça dans la Marambo. Moi, je suis à deux personnes. Je suis à Naomi Bambi. Deuxième, la ville William, président Bambi William. Et troisième, c'est la maître Abdoul na Congo. Donc, Bande Kolanga Bangoana. Merci à J3 Gitsaka. Azama leader des leaders, assez comparable. Pour Yende Makambu, Yende solution. À conclure, Nyoso. Bilomo Bomoni, et ça un montage. La minute sur caméraman la côté. Et à des gars, tu as mis 22 heures. Tu vas bimater la matin. Mais le long lundi. Au talibé, si Malabiso est à Baoumou Squad. Et qui pendait ma casse, il y a Petre en Gol Deme. La Kati, il y a Palanka. On va la Petre, on peut Palanka. La Simi Secrétaire J3. J3, Papa Vandana yo. Il y a des dangers, il y a des solutions. Bloc. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations pour Ika Junior dans les bases de l'école.
lakini kitimandara kolela yo ngai lakini malabuzu seba koble shiri ozalaka wanga mpona sepela mama nangaye ezomutele nabe mpona tolezelile nasambelaka nzambe mpona kodimona ye yobese elaki moma lakini vipi mandara kolela yo ndari yo lakini kana butu seba koble shiri ozala babi concert à lelo bazalaka bamibali te bavrai chéri mpe bazalaki tozomona mama kombo nani bijou concert à lelo esali yo ndeni ah rien à dire donc concert à lelo l'équipe bien makasi babeta bakosa mais j'y crois à fin donc aumela benda azanga orgueil oyo benda mutu na ye bijou mobanza oloba j'y crois azanga orgueil aumela mpenza nzambe abakisela ye ebele un mot de la fin na bafani balingaka yo mpe na bao balingaka noyesaka noloba na bafani balingaka J3 bakontinue kosoutenir ye balemba te parce que aza bon chanteur rien à dire merci beaucoup ozala leader bono utile kaka yo bambo théâtre vraiment bata théâtre bokoti mambo te vraiment ministère tambolaka toujours na bato ya théâtre donc yango nde esalaka compétition ya bien donc leader J3 kitya kado azopesa makambo na Lwanda donc babi bazalaka mingimingi pene ya motu azopesa makambo concert ezoleka vraiment concert eza tombe vraiment palaka tombe ya tombe bino
mo ba journaliste bomoni donc il parlant que ça tombé Serge bona solution donc kozanga wa yonde salika pasi les bourgeois donc ça wana bazo pesa ka makambu wa vraiment penda ya koloba mingi ça te vraiment bambote ka ya trop na batinyo ça tout donc nous les penda ya J3 to ça là ya dégâts jeudi to songi petangol ndenge sala kaka boya ebele ndule na bino yango yo DJ Konde Molakisi sur le terrain artiste et comédien allez la bino fort merci beaucoup merci à Président Mounianga Badi Président Mounianga l'intouchable